Mbote lisusu bande ko balandi atu komo wapi ndenge to mesana kokuta na biso na bino esengweza ngai ya komona bandiminio surtout ndenge to yokanaka mbula butu tokuta na rato sur la masolo ya République démocratique du Congo oeza bongo mboka na ngai mboka na yo mboka ndeko ko na biso lelo na ye liboso ndenge to yeko sola nini mikolo ute koleka na yebisa kibino to na tanga maponomi tango ya campagne ndeko nyonso tu o azana makanisi maloba vision ya kolakisa epa bayimboka bakongomani esika toteli bino yango oyo boyawa na colonel Ebeya numéro 1 commune ya Gombe référence za ifasik yaka to solola bayimboka ba comprendre makanisi to nini oyo yo oyeko bakisa implice na mboka Congo oyo bandeko musu bakoki kosala te oyo esala magite nde esika oyo etami pona bandeko na biso nyonso tu mais lelo na ye kozonga lisusu liboso na bino na lakisa bino mopaya ndeko moko chef coutumier ya mboka Congo aye alebi nalekaka awa mbala mingi me makambo ezo avance te na mboka oyo yango nga na ye lisusu natalisa bino nini ye koleka na mboka oyo Congo et puis candidat nini oyo bokoki kovote na mboka oyo parce que tout le monde na mutu atekaka biscuit na mutu averni na mutu atekaka mai na mukati mbila candidat na bamama vitrine boyi bata vitrine bacandidat yango ya ye aéclairci bana mboka bayimboka nani oyo akoki kozala candidat ya solo nani pe oyo bokoki kovote na kati ya émission ya lelo bokolanda pe elema ya sandoa ya mama kipendane mama diaconesse ndenge akutana na mama mwelu bamama na biso kimbangiste kuna na sandoa na province ya Lualaba bokomona pe lisusu elema oyo na kata lopango na ye ndenge asangana na bamama toujours na période électorale na ye mama kipendano mama diaconesse Adel Kainda Maïna ministre d'État à portefeuille kuna na sandoa mais bolanda nanu chef coutumier non boyoka makambo nini oyo amemeli biso mokolo ya lelo mbote ndeko Mbote, l'homme sage de la presse africaine. Kiku, Didier. Bonne santé. Nangola tata mokeli, ndongo moni ngai. Lokola nsamba sa kobatela. Na komisie nanu. Na boki ba fleur rebele po na nzambe oya kela mokeli. Libili Mekodia alias Cardinal. Nyoso mi bale ba kombo ninga ba benga malam autosal dans émission. Ba de ba kombo na la face ya Cardinal to Libili Mekodia. Na sina respect na longona kashine Covid yango ici le cas déjà oyo ya ko embrayer pouvoir à président Fachi ce qui une année combien de mois mo bloquer rabiso na bile ba chef kusimba bo reconnaître que Covid ezaka na mboka bongo mna ngwa yebite mandé ça la 5 ans mais oyo mandé ça la ki ya ndambo mais pona koloba na kende na tiro bit ba kombo nan kombo ninga ba benga Cardinal ezalaka kombote. Cardinal ezali titre honorifique. C'est lui qui contrôle tous les 4 coins cardinaux. Nazora kombo wana tango salaki mutu ankunga. Mutu abadzanga kombo ezaki fait monde sa première. Que son âme repose en paix. Na Pont Noir ndapesanga kombo ya Cardinal à champ. Donc Cardinal ezali kombote. Cardinal ezali mutu azo contrôler tous les 4 coins cardinaux. Alors kombo nangai ezali Libili Menkodia Emmanuel nde kombo na ngai libili meza lokola jugement eza na patwa na biso kwa na langue na biso bambono o benga ba wumbu oyo lobi ngai nazalaka muta décision so lobi ke fona zo biki wana tina ko zo biki wana so lobi ke fona cha kimia na mboka wana tina ko cha kimia na mboka wana so lobi ke fona tonga sozakom ti sozakom na ngai ko mate ko telema donc nazamu tu ya ba principe na kokisaka o na lobby ndetina ya kombo na ngai kokisaka o lobby ozamu wumbu to mutake muumbu ezalaka ekolo na biso te boza na confusion na ville ya Kinshasa tokosala émission mosusu na koya mpo na kodecortiquer na lakisa bato ville ya Kinshasa mpo nga naza vraiment ya awawa 50 ya Jelobinza 50 ya Nzile Bantaba muumbu babenga biso kombo ya bawumbu koma bakoko balobi to lukisika to pema to awumu nde elobeli ya bamindele a regarder les peuples wumu mais nous sommes pas des peuples wumu nous sommes des peuples mbunu
donc toza ba peuple mbunu ekolo na biso ezali bambunu mais esikilaka mingi na kisasa baumbu tala baumbu oyo bango bafandaka baplace te bango batekaka kaka baumbu tala bateke mais boni yoko boya oyo bakoko batika yoko tia oyo bilenge bongo tia bakoko batika yango te undele pe akutaki bakoko na biso pauvre en écriture bakoko batika yango te faut même bana bazobota malelo faut bayeba keno baumu bapema ezalaka ekolo na biso te. Nous sommes des peuples mbunu mais malembe tozo zongisa kombo na biso bambunu batu fo bayeba ke tozaka bawumbu te to ba mbunu bawumbu wango nde bayiko zo yango bakomisa ngonti bawumbu ya W bawumbu wana ezalaka ya HUMB hein Twaumu okay. Tu vois donc kobenga muumbu wango ikoma lokola ya esclave ya W nde omoni pe balingi bakomisa biso lokola bawumbu na bango na kati ya mboka oyo ya biso. Tu vois donc je pense que nzambe nde avocat ya ba faible oyo abundelaka biso oyo abatelaka biso abombaka biso apesaka biso souffle de vie pour lelo kiku yo nanga toza na bomoya lelo mwana botami pe na maternité morne akufi alors faut mituna mais comment nga nazana bomoya c'est que nzambe ayibitina na yo. OK nzambe ayibitina na ngai olekaka de émission suka ota ko sala awa obengaka biso en pleine émission na ndako na okuna basoda bayi ko beta masasi bakoteli mwasi na bana mekana ko relater biso nini le kaka après émission suka ota ko sala. Alors tant na salaka émission wana na tokomi wapi oui na salle émission wana tant émission le qui samedi le même samedi émission et le qui na ba 21h hein, émission na bino tant le qui 22h ba yoko kota na ndako ko yoko beta masasi nzambe bakoko ndenga salaka grâce na ye na yebi petene loko salaka bukolo wana nazalaki na ndenge na longwaki na bureau na yeko yoka ba 22h ba ye ba longwe esika oyo colonel awelaka mabele na mabele ya batu esika colonel awelaka na mabele comme ye aza colonel aza suprême aza likola mibeko nyeso ya Congo aza colonel na kati ya IG alongoli ba soda na ye atindi bango bokende ko éliminer chef coutumier wana nde omoni oyo esika Boris azwaki masasi Boris Bondo azala victime baye ko beta ye masasi nzambe bakoko a protéger mwana wana na babala azwaki na ndenga limu isaki ye bazongi wana tosilisa ye bakoti na kati ya lopango na ngai ti babani ko yako ko menacer na ba locataire wana masasi mais omoni na yebite na mboka oyo tozali ba colonel so bakangaka bango peut-être yebite pour bakanga ye afanda wana auditorat batiki ye akende akozoka ko ya kosamba jusqu'à présent na ba PV et comme bunga ayibi ba PV wana donc so colonel ndala azali pe aumônier pasteur oyo ayaki ko déranger ayaka toujours ko yibaka nika mabele bongo ayibaka bo ezala ngo habitude na bango mabele yango ekozaka problème ezaka côté nini na commune nini na city pe nini eloko na koloba il faut oyeba ochana mutu na oyeba ke ngara zali chef coutumier ya Jelo Binza zali chef coutumier na centre ville esika oyo ba institution ya mboka evandi et puis esika oyo mokonzi ya mboka avandi na Mbinza donc mabele ni somoni ya Mbinza wana jamais chef coutumier ateka mabele jamais chef coutumier mabele ni somona ka oyo ezalaki nango na époque oyo bandeko na biso utaki na bakela wei na kuisela kwako muzuri sana donc bango tunde bakomaki koteka mabele ba géomètre nde bango bazoteka mabele baza na relation affaires foncières donc chef coutumier aza eloko pamba aza mutu pamba donc kolela na biso. Alors nzambe ko sunga biso ne tokena ba élection boye nzambe asunga biso peut-être hémorragie wana ebeka aussi là et puis avec presse a quatrième pouvoir donc ngana zalaka menacé et puis le colonel ayaki na idée à déloger nga na kati ya mboka na ngai. Alors lokola pe mokonzi mboka salaki état de droit ndo moni to sana encerclement judiciaire photo samba bo samba premier est-ce que ndeko na ngai libili mekodia oyeba que les sols et les sous la partie à l'état. Merci donc le loko moko bo salaka erreur makasi place wana loi o bakashika mais bakashika salaki mututi être humain n'est-ce pas mais faut bocha na mutu na bino même population sika bozali boyeba
boye ba lelo eloko na solo ba bino très nécessaire. Tango belge ayaka na mboka oya bengaka chef de l'état te. L'état zalaka te. Tango belge aye na mboka oyo aye même ko coloniser biso. Ta bazo ko beta ba koko na biso fimbo bazo ko salisa bango ba rai na maboko. L'état zalaka te papa. To bota ba rapete erwana me ba koko bazalaka na o bazo landanga na tango oyo. Ba bengaka chef coutumier, chef du village. Mais ba respect wana kenda wapi? Ah, yango ne bozo tinda bango ba ko boto la biso mabele. Mabele lobaka ata lelo te boko bota bana musu bazanga matoi. Boko bota bana musu ya malamu te pona torture bozo sala biso ba mfumu ba kolomboka. Soki to talipe bato ba ko boto la biso mabele. Ba province bango ba wuti bazanga ba chef coutumier. Je pense na kobenga ndenge yo za limisanga lingala za pauvre pona lo bayo lingala eza trop kimobola lingala na kobenga yo zali lelo tanto ndeko na biso po mwana abotami awa azali muwumbu omoni ndenge président Félix abotama na Kinshasa azali ndeko na biso muwumbu tu vois alors ba parents pe baboti bino soki awutaka na Guado azali moto akuna po soko boti mwana na Paris aza parisien n'est-ce pas bato na bato bazali eteni ya mabele na bango to tcha eloko wana mutu na biso chef coutumier azali eloko pamba te chef coutumier azali niama na bino te ya ko boma eloko la mpuku chef coutumier azali papa ya mboka oyo papa ya nation l'état congolais esalami na biso ba mfumu biso to sali l'état soki biso pe to zalaki na biso pe te tanto pe le libre postuler te ndeko to ba na verni ba postuler na bana banguba bazo postuler ndepe lelo yo député pe azana yete faut quand même ba respect ezalaka biso ndenge tozali boye on naza koloba munoko na ngai nzoto ya ngai malobe ezali ba mfumu nyonso bazali na ville ya Kinshasa ba chef coutumier oyo bazali ba pauvre ba bola ezali kaka biso ba chef coutumier ya Kinshasa le seul minéré na biso ezali 25/20 mais boni bokoti na gestion ya mabele na biso boni bokoti na gestion ya mabele na biso biso oyoyo tozali ba papa ya nation oyoyo nazala moke nazala monene nazali papa ya député nazali papa ya président nazali papa ya nani parce que même chef de l'état na mboka o ba parane ba utaka baza na pouvoir ancestral na bango tu vois je pense que chef de l'état longwe awa kei na mboka na bango akonorer nanu mboka na bango ba koko ba bateli mboka na bango avant peut-être lelo basala avenue kanda ezalaki na ba kolonne bazalaki batrasaki nzela wana tu vois eloko to bunga kate biso ba chef coutumier lelo oyoyo toza délaissé toza kolela de toza kolela bazo provoquer biso ba biloko ba provoquer mobondo ba ke ba kati chef coutumier mutu o ba sali mais biloko wana bato sala ngo ezali bato ya politique ndi bazo sala biloko wana donc eloko nga na koloba on a kobeta c'était chef coutumier azali sujet ya mafinga na binote chef coutumier azali sujet ya kosakana na yete chef coutumier azali sujet au monier po aza mobola tikana créer trouble na mboka na misile 5 chef coutumier mais tali zo sala bongo o créer ba trouble wana mokonzi ya mboka peut-être aza na besoin ayeba mutu nani oyo na mboka boy mutu nani na mboka oyo ndo moni babaka moni se wuto leka oyo basali na bango malamu te basali malamu ba yibike biloko oyo neti biloko tira sima o sila likola plateau na biso bateka yango awa na royal nzete wana somu ndaka ko somba yango mutu bako osoma na lamba awa pe na mboka Kongo somu ndala batu na kaide mikande neza wapi eza la classe moko te batanga pour ba chef coutumier université zate formation ba bazo zate mutu akola te ba personnel na chef coutumier ya mai ndombe mais banda na yeba ndeko wana amibenga nga chef coutumier mai ndombe banda yeba tilelo za kana kisasa mai ndombe ka kenda kate kaka chef coutumier mosina ba ministère na bino ya fait ministère na bino oyo sokipa na bino ba chef coutumier balu bazoka ba solution pour na bino te bokenda kuna te bokimaka na télévision to ndenge ni merci olobi eloko moya motuya biloko oyoyo bamblème oyoyo oyo nazali nango nganga pe aza nango omona nganga pe na yango omona pe mutu ya théâtre asimbi pe yango pouvoir ancestral tout d'abord ezalaka nanu majité ezalaka na kati ya makila po ba désigner yo na famille bako désigner n'importe qui te tant ba boti na bébé na yo oza tanto na symptôme wana oza na signe wana ndenge na za incarnation ya Kimpe Pierre Mikasi akufa na 54 na jelo binza pe ba vandisaki pe bato na pouvoir ba désordre pe zalaki mais choix ya famille tango esali libilime naza à l'aise
ato yena masasi no beti na yo obeti na nzoto yo okoko zwango yaka beta na nzoto yo oko comprendre que wana bakulu basisa donc pouvoir oyo bato zotambola na nzela akei na wenze wana sombi biloko oyo lobi oui oza na raison ya koloba po désordre koti mingi surtout la ville à Kinshasa et puis désordre wana ezali créé na administration a komisa ba chef coutumier ba yuma wana neti bilanga na bango administration o nini national to provincial nakoloba administration nationale provinciale parce que entre baluba lia na kate hein ezana baje biso to na commission d'arbitrage oyo nani mutu na bino nani oyo oya uta yumbi asalaki commission suki na na ke de atsabe la ngai donc en tout cas ndenge bozo gouverner pe ville yango pe yango te bozo yende ko créer kinde ba désordre to continue beti batu ba chaos arbre généalogique ba bengi président ya commission wana ote ko kata yango te tika bango na suspense siko wana bozo cha chef de l'état surcharge nana bengaki fito yebana no commission bokendaki bondo wele bongo na yo nini elekaki bondo wele mabele bondo wele nini expliquer na bakole bayeba o eza to komo wapi ngana place ba vérité bimaka ko bomba raté na wela ka mabele ma sapo ate expliquer biso il y a ça na wela ka mabele na mutute bokonzi na ngai ezali famille pona nga evandisa ngai commission tamaki pona nini commission oyo basalaki epa ya mutu na bino gouverneur na bino asalaki commission pardon na bengi ya bino po nga na moni apport asaleli ngai te so un bon gouverneur faut achakimia na Jelobinza mais a créer des désordre na Jelobinza na batu na yazaki na ba mpiana banani wana po mpiana lokola bimaka boyi kakuna na côté ba teke ba mfununga lokola bimaka boyi kakuna amesana ko torturer ba chef coutumier kuna akanisa ile peut-être ba ko torturer chef coutumier Jelobinza non la pesa tikanga nano bana bino papa mpiana nzambe te mpiana zali fruit ya Kabila asa muta PPRD azo asimenti lelo zana bisabino loko moko papa ndenga kenda ko teka so atekisaka bazamba bato ba chef coutumier kuna ça n'a rien à voir avec ngai ngana za Jelobinza vous comprenez ngana za mais ya za kuna yoza kote beaucoup ndenge ni papa omoni basala biso basangisa biso bateke ba umbu siko ya mona kaniti ya chapeauter likolo ya ba chef coutumier nyonso ya ville ya Kinshasa neti ya koma non tout sur la vérité azalaki na assemblée provinciale ngana kenda ko mona ina pesa deux mémo moko pesa gouverneur na bango oya uta yumbi apesa gouverneur mais momoko yo tant que mutu l'état solo ko sani faut tanga ngoti botanga ngo botali kete boye to sali kambo boye mais toke ko samba na commission d'arbitrage bazo benga président ya commission ateye wana botika endeng wana azala kala bitumba po nini yoza toujours na pasi na mboka bako pesa ba ordre na bango bosala le chef coutumier asimba mabeli na yete chef coutumier peut-être installé batute bien vanda boyete po akwa ko juir te moi libota nange tangi sabana ezala te moi même famille nanga tata moi sina ngai moi ba juir ezala te to sur la vérité muta kufa ka mbala moko peso bominga lelo le bo bomanga lisusu te et puis à part ça mituni so mitu ba chaka na sama belete okozwa mababe okomi ko kufela batu na famille no comprendre te donc biso oyo ba peuple mbunu to sa ba perdant ya makasi sur 23 communes to zanango ba chef coutumier nyonso to dépendre kaka na batu moko ezalaka te tu vois ezalaka te to ko dépendre kaka na bango te siko ba ko sala bloc na bango na gouverneur et comment na lokola makambu na bango ngana kenda ba réunion moko ya bango nani empia na salaka livre moko to kenda ko chapwa biso tout to kenda mais to tsoko ko sika batangi biso ba wumbu te ba tanga ba teke to mona kino biso ba perdant alors biso ba wumbu bana ba wumbu fo botelema lokola pe ba cheli ba ya turo ba postuler fo botelema parce que biso na biso ba wumbu tozala mutute oya ko telema ata localité tozala na yete ata chef de rite tozala na yete elongo kimpe atseli baya no 234 Tito Golo Kimpe l'honorable provincial la monga fula candidat député provincial oui tozana Mayanga Nduna aussi député national Lukunga vous comprendre Mayanga Nduna député national Lukunga alors tozana mais papa dans le bien bon pesa biso chance bon pesa biso chance to solo na président Matadi Kibala to solo lango to kenda ki pe ko féliciter na arrêter na yote ko bima arrêter na pe bima ba che ba coca jambe ba che ba kal ko bango ngao na bango ba supérieur to dépendant na bango arrêter bi comme chef coutumier to groupement Kikwemi
azo mérité yango pe. Azo mérité yango. Alors jalousie mabete botika mutu na mutu a garder bande na ye, asala musala o isengeli pour la population pour na soutien à chef de l'État. C'est un peu ça. Mais ayebi minante. Mais na lobi hein. Milliardaire à conflit. Nga nazala na arrêté na zaboy. Oh, naza maman na identité Kimpe Pierre Mikasi. Yango moni boyebisa dimi. Officiel. Officiel de nani? Ndenge zo féliciter David Matadekibala. Ya yo document wana. Ce qui David Aziongo, c'est mon oncle. Et ça fierté na ngai. Mais nazo ebisa yo na zongi sayo nano. Vutuka vana mpambo vana lovidi la. Yo na bisa yo. Nazali incarnation ya Kimpe Pierre Mikasi. Soki lelo administration a 8 ans ya kotanga e ko sala malamu. Oyebi kelo ko yebo ma administration ya l'État ya Congo lelo ba ozwa temps ya kotanga te. Ba koma ka nyaka na poche, mais faut pas zwa temps ya kozwa ba livre. Kotala ka ba livre oyo belge atikaki, plo ya mabele ya moko na moko. Okomona koko oyanga a serva l'État na mboka oyoyo. Azalaki premier chef de secteur de Baoum. Kombo lelo belo eloko moko te. Kota na ba livre otala na ba livre ba Léopold II o mona ba griffe ya Kimpe Pierre otala même makambo ya régie des zones nga pesa ki mai na yebite chef coutumeni na ville ya Kinshasa oyoyo azalaki na reine oyoyo a servaka Congo oyoyo lokola Kimpe Pierre. Je ne pense pas. Kimpe Pierre c'est un grand nom na kati mboka oyoyo. Kimpe Pierre Mikasi Fumulubaka azalaki grand nom na mboka oyoyo. Alors le longa na incarnation ya Kimpe opesanga mokanda no pesanga mokanda no yo longola ngai Kimpete po biso ni tosali l'État ya Congo lelo ignorance ba komo ko zwa biso lokola mapa o ezike bela bien te na boulangerie ko bwa ka biso boye non nzambe avocat ya ba faible nzambe alingi bongo te. Alors ngai l'État ya Congo oyo vrai l'État oyo na mona la Congo ezaka chef de l'État po chef de l'État ko corrompre na nini yebisa ngai yo ko pesa chef de l'État. OK, chef de l'État alinga butu mabui ezalate. Ya ko tolobi turo yo. Le ko la ja to na 90% déjà numéro 20. Vraiment to kende to chaka akarango maboko to kena karango. Nazo koma wana ndeko ngana nazo koma wana na mama imuke. Nazo songa na linga o décoller o démarrer pina bien na makambo. Tozo kota dango. Na 20, na ba 40, na ba 300. Tozo kota dango. Nazo senga na régie, bo si la biso na élément. To longo na gisasa to kenda na lolaba. Na sando ba mona bongo entrée boyambi to pe mama ki penda mama dia connaître nenga kotenela ba mama mwelo kuna na territoire ya Sandoa molobeli ya bana Sandoa yeyo azina souci ayebi ko partager ayebi ko kabola ayebi ko lela ayebi ko kabola mawa na population na ye donc bana Sandoa mama ki penda mama dia connaître Adel Kainda Maina yende code ya Sandoa bolanda ile mawa. Nous sommes pendant la saison pluvieuse, il faut en profiter à fond pour promouvoir l'agriculture. Le territoire de Sandoa étant un territoire à caractère agricole, les femmes qui fournissent des gros efforts pour nouer les deux bouts du mois se sont vues réconfortées et encouragées avec des intrants agricoles et des houes par la ministre d'État en charge du portefeuille, la princesse Adel Kainda Maina, pour leur permettre de faire de champs et promouvoir ainsi leur terroir. Motif de satisfaction de ces femmes vaillantes. La princesse Adel Kainda Maina appelle les femmes à voter utile. Et le candidat valable à la présidentielle, c'est bien entendu le numéro 20 et à la députation nationale, c'est le numéro 44. À la députation provinciale, c'est le numéro 19. Ainsi, leurs voix pourront contribuer au développement de leur contrée. Premier groupe à être reçu, les Mamaki Pendano. Les femmes aux couleurs vertes, jaunes et rouges ont remercié le ciel qui leur a offert une sœur extraordinaire. Le deuxième groupe était composé de mamans catholiques. Elles ont monté leur prière au Dieu Tout-Puissant pour qu'il y ait une pluie de bénédictions sur la princesse Adel Kainda Maina, leur bienfaitrice. Les mamans légionnaires, à un mouvement de dévotion mariale, s'engagent à prier afin que la Vierge Marie puisse intercéder auprès de son fils afin que l'étoile verte de Sandoa continue de briller de 1000 feux. Ces mamans du mouvement de prière du rosaire ont un seul vœu, que Dieu écrase les ennemis de leur terroir. Elles sont les piliers dans leurs églises respectives. Les chrétiennes des églises pentecôtistes, Fepako Nzambe Malamu, Ngaringaz, Néo-apostolique, les postolos,
30e communauté CPECO, Mama Renaissance Nakaraj, Mama Assemblée chrétienne, Mama Yupsi, toutes, alors toutes, ne jurent que sur la réélection du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Lui seul pense à la réhabilitation de nos routes, disent-elles. C'est à travers ces routes que nous pouvons évacuer nos produits agricoles. Ainsi, nous pourrons nourrir notre famille, scolariser nos enfants et subvenir à d'autres besoins. Et notre sœur, la princesse Adèle Kainda Maïna, du reste, chrétienne engagée, intercesseuse, diaconesse, Mama Kipendano et missionnaire internationale, est la seule de ces terroirs qui est avec nous en permanence. Elle est très patiente quand nous lui exposons nos problèmes et trouve des solutions. Ici à Sandoa, nous ne voterons que le candidat numéro 20 à la présidentielle et numéro 44 à la députation nationale et 19 à la provinciale. Nous sommes les femmes pleureuses. Nos prières sont déjà exaucées et la victoire est certaine. Les mamans Mouilou sont extraordinaires. À travers elles, on sent la joie et la volonté d'être chrétienne. Nous sommes kimbanguistes de sang et de cœur, disent-elles. Vous vous souvenez certainement du prophète Simon Kimbangu qui a consacré sa vie pour notre pays et les autres nations. Quand nous voulons une chose, Dieu ne nous la refuse jamais. Comprenez qu'avec nos prières, le candidat numéro 20 est déjà réélu et celle qui nous a fait l'honneur de nous construire une nouvelle église moderne est déjà victorieuse. D'ailleurs, le séjour de la princesse Adèle Kainda Maïna dernièrement en Kamba a couronné la victoire. L'autre des marques des descendantes de Mama Mouilou s'est dite émue et comblée de joie. Elle remercie ses guerrières dans l'œuvre divine pour leur prière intense en sa faveur. Le jour où le président de la République déposait sa candidature à la Commission électorale nationale indépendante, moi je fléchissais les genoux en Kamba afin de prier pour le garant de la nation, surnommé le Josué de la République, autrement dit Tshisekedi. Entendez la joie. Le chef de l'État avait décidé que la journée du 6 avril, dédiée à l'église kimbanguiste, soit une journée chômée et payée. Il a tenu sa promesse. Les kimbanguistes lui sont redevables. L'hôte des marques de l'église kimbanguiste de Sandoa a remis une enveloppe de 5 millions de francs congolais à la communauté kimbanguiste de Sandoa. 200 pagnes Mama Mouilou, plusieurs houes pour les travaux champêtres. Ils ont donc prié pour leur bienfaitrice afin que le Dieu de Simon Kimbangu Kiangani lui rende au centuple et que sa campagne se déroule comme il se doit afin d'avoir une victoire écrasante sur tous ses adversaires. Merci mingi ndeko na ngai Manix Kembolo. Bonne ezra no. Bana Sandoa, bobo sonate. Rendez-vous au sommet. Yewana. Mama diaconesse, mama Kipendano. Excellence Adèle Kainda Maïna. Tozongi na plateau na biso. Libili Mekodia. Bande ko beta masolo. Au côté de masolo numéro 20. Tozoki na numéro 20. Toko makuna. Na linga ba relation ni neza entre yo na ministre des Affaires foncières Molendo Sakombi. Parce que ozo beta masolo ya ba terrain ya bilanga. Ya ba site. Biso so yebi awa kuna bozina ba 100 sur 100, ba 200 sur 200, ba 500 sur 500. Ezo beta ndami nene oyo ministre nde il fallait azaka associé ya kopesa ba titre relation na yo comme chef coutumier ya ville de Kisasa. Relation de bozina ngona ministre des Affaires foncières. Ministre des Affaires foncières Nabino alingaka ngai te. Ministre des Affaires foncières na biso. Mais ya bino po ngai moko na no titre. Nga na titre koleka Molendo nga. Na titre koleka conservateur. Premier document, c'est-à-dire ya occupant, premier occupant ya mboka ngai nde. Avant yo que nous kozwa titre na affaires foncières, faut d'abord ngai. Soko za na sous-bassement ya prédécesseur na ngai te. Na roboto la terrain wana soit yo solo na ngai. Relation de bozina ngona mbale. Na relation na kozala ngona Molendo. Molendo mabe ya sali biso. Molendo akeli susu likolo makasi. Asali. Atabino moko papa. Ezalaka te? Ayokuta biso si bazokisa biso déjà na étrier à Delvaux. Bazokisa biso na miyibi ba côté na étrier 10 hectares.
wana avant président Félix akoma président ezaki na époque ya nani garçon nani oya wuti ko longwa awawa nani Kabila 10 hectares et puis c'est les garçons wana kutumda sunga biso le président sortant Kabila alors ba kibo pesa chef coutumier biloko na bango yana bike vrai l'état za la chef de l'état nga nazalaka quelque part baki koselanga makambu nga na fingi vie moko boye ya l'armée ya mboko ya na 4 étoiles na ye ya sur 4 étoiles na ye nga na fingi ye na kena bo vie on pas talabité chef nga na boto na biloko batute mama moko boye po ba kombo mo baleka na mboko ba kombo ba Asha mama moko ya munene boye Asha ya muswahili asala biso boye aye azuma bele na biso pesi bo officier ba na kotekango siko biso na famille to na officier te boko pusana ndenge nini tout le monde a boyé papa ba or na biso diamant na biso minéraux na biso ekendaka biso kaka boye ba teki biso etrier wana et puis ba yiko tcheli so moto ya INC nani Mulendo vraiment yoka ba parti ba utaka est-ce que ba tika ba kasha malabu na ba parti na bango ou ezali province na biso et loko moyo o liama awa te sa eleka biso ba kendaka ba créer moi 2 3 chefs coutumiers na bango yé moko Mulendo abimi na 5 hectares na cercle pic oya ozone awa 5 hectares Mulendo papa na yazalaka ba konzika na mboko yo yepa ya zui chance ya kozana parti ya Vital Kamerhe ba yeko chaye ministre ya affaire nini affaire Kingandi obik affaire Kingandi Mulendo oyo kala biso mawate ba ke ba créer ba chef coutumier na yeko zo mama moko boye Asha ya wala suko Asha ya moke baki Asha munene na Asha ya moke na yebie aza muswahili même mikolo azongi muluba obi ba soyelo ya pembe mikolo azongi tongo chingani eyowa to mais au juste boza wapi bozaki ba soyeli lobi le zongi muluba la kena ko mona mobali na ye docteur Tala Jalangaliema na expliquer ngabi moi sino otambola malamu tetela yo a dérouler biso na PCA mandat akende ko représenter biso lo baki azana ba relation boy akoma na ye kuna ya fabriquer siko ba chef coutumier ba pesa biloko ya biso ya famille ba pesa titre yo ya zui yango papa vraiment nzambe avocat ba faible mwana mwasi wana epai yo azali so akiko postuler soki wapi est-ce que bato bango baza digne po asali na bato mabeboye siko boko pesa poste ya l'état po asala nini po écraser bato tutika biloko wana ngai nazoko déplorer tant que gardien ya Jello Binza tant que mfumu incarnation ya Kimpe boko lia na bino mandat l'état pe silaka biso mandat silaka te na kozala kaka to kozwa pe tantôt ba konzimu o ba koyaka wana ba kopesa ba poste wana ba kosala ba kozana bonzambe ba ko protéger biso pe lelo ba bele yango so bozu yango malamu te bo kotika kabana kaka na bitumba ba fait ko wanti zalaka ya l'état tango ndenge lobi ke bozaki menacé depuis kala opesi mandat pa mutu po ba pesa mikanda définitive ya zone to ya site il faut la référence na mokanda oyo site wana ezalaka na 1900 tel ezala maboko ya nani pe ya sedaka yango nde bakopesa mutu titre bapesa kana lwenge bongo te makambo ya mabele ezala bakabo bateta yango na limemia nyonso tu ndeko na ngai makambo ya mabele bateta yango na limemia ndenge mabele bomisaka bato zela pardon oyo zoloba wana soki okei zongaka pe sima na wuti oloba bien wa bandeko mosusu ba province bawuti baza na or na diamant mais ya biso bazanga mawa biso or na diamant ezali kaka 25/20 ya biso minéraux ezali nde ntoto abiti biso minéraux ezali mabele na biso nde okopesa moto session moi moyena kopesa yo ofutela bana minerval bakende classe bakende kotanga poto boyilo bobenga baumo batanga te baumo batekaka mabele no tambola la ville ya Kinshasa okomona jamais muumbu esika moko ateka mabele oyo komona kaka biloko ya l'état kaka au contrat au nini boy o nga samba na certificat d'enregistrement pour na ibike justice nde yango ezali droit eza ko yede biso na état de droit eza ko zongisa biso soki loko ya kina subasmati kina fondement te justice vraiment zo sala musala na ye vraiment ba konza justice bo continuer ka ko sala musala na bino po na mona ki keno ba administration wana surtout affaires foncières bango balingaka ne cop ngayati to bongo la je wana le te pesa bango baba yuma baba kanisa biso ba yuma or ba vrai ba yuma yande bango po ngaso na sambite na mona ka malamu te ko sambe ko lokola potopoto na ngati bebe ne kalinga potopoto nde ko samba po na mona ko samba nde biloko eza ko zonga po magui eza makasi biso oyoyo
papa moto akosa yo te hein? Sur le plan ya mabele soko tamboli la ville mobimba ya Kinshasa awawa okomona jamais acte moko ya chef coutumier ke kozwa contrat soki moto ya azwi mabele pa na yo akende affaire foncière bakobinisa ye po azwa titre miende bango batinda ba géomètre na bango bakende bakata bakoti na bureau et puis mbongo baotekela mabele na biso ekendaka na trésor public te. Faut l'État vraiment a veillé sur ça. L'État a veillé sur ça. Atala vraiment passion biso autochtone. Toza komona. Mituka kitoko na mboko ezaka ya bango ya biso te. To bongi pona kotambola na yango te. Je pense na loba ki vrai l'État ezali kaka chef de l'État. OK, vrai l'État ezaka chef de l'État. On corrompre été. Relation aux nini na numéro 20. Numéro 20 candidat président de la République. Pour la lingato kota watu wa chité. Relation de nous numéro 20 candidat président de la République hein? Ou bien relation bon non relation nous obi yozo bayo tellement pesa bango maboko obi pesa bango maboko yozo bayo yo lo bananga nini ou bien numéro 20 relation pona koloba na vivaka nanga na mbongo chef de l'état te na liaka na ngai na mbongo ya mokonzi ya mboka te. Mais chance oyo tozwa en 2018 tokotika la soko zwango su tokozwango sute naza ko interpeller tous les Kinois bandanga babotanga na mona président Mobutu bayebisanga uta na Gwado na yeko mona vieux musée que son âme repose en paix po yimda sunga biso na jugement 98 o tozwa ya kozonga na sangamamba wana. C'est musée hein, faut que ça reconnaissant la vie hein. Musée kota uta bino nde boko yebango bino baba panzisango hein. Bino boyibi kota uta. Après na yeko mona Kabila côté pa uta bino nde boyebi yango. Mais lelo oyo bakidwa chance tozwi ya kozwa chef de l'état muumbu mumbunu oya botami na province na biso Kinshasa siko yebisa ngai banda babotinga kasavubu na yo kaka utaka na mboka na bango utaka na Bakongo na Congo central. Mais sikoyo tozwi chef de l'état Kinois malgré mandat ngo asali na ye malamu te asali ya ndambo ba covid epai bazo linga ba triquer basala boye sikoyo yebisa ngai pourquoi pas ngana kotindika pe karo wana kende et démarrer. C'est un peu ça raison nga ngwana hein na yeso na cadre ya tribalisme na ville ya Kinshasa po Félix Tshisekedi Tshilombo azali muumbu to kita to mata so boti mona na yo na Paris aza parisien lokola botama na province na biso et puis le lobby simbi vola ya ko mema Congo balingi ye pe na ba province nyonso siko yebisa ngai na olukana non identifié o to yebi sika botamela te mona classe na bango to yebi te to mona te mais ye to yoka na bana nchiki na bango to mona ka na banini zake na ka pe ba voyage na ya poto aza na bandeko ba camarade o ba kola ke pe na Kinshasa awa. C'est un peu ça. Donc numéro 20 et ça ka chiffre hein 20 siko e côté linga na mutu 20 siko ngolo ngola kango siko yoka na sur le local Clément Boum numéro 20 Fachi Béton to voter élection ça mam konini le 20 décembre 20 plus 20 et puis combien 40 et puis candidat 40 wana le seul député à Téléban à Parlement à défendre le chef coutumier. Il faut pas y c'est là pardon nazo kende. Numéro 40 député national Ndeko Eliezer. Tout le monde ba yebi source na ye. Ndenge Ndeko Eliezer abimeli ti a commis député. Et puis ti le là na makasi na ye. To mona ye na ba mission na ye à TV bazo kanga ye na ba soda bazo mema ye mopanzi to mona to moni pe souci azalaki nango et puis eloko oyo na vanda e markanga yi mukolonga na benga ye na téléphone investiture na ngai hein papa tozala batuko alongola makolo na ye inde akoma tina investiture na ngai c'est lui le vrai témoin azande ko ngate hein azande ko ngate to bote minete na famille soki ndenge nini mais alongola makolo na ye akoma 10 jours installation na ngai na vie hein la reconnaissance ezalaka malamu epa nzambe lelo yo na mona ye numéro 40 yebisanga siko
yebisa ngai. Et puis mandat awuti ko sala oyo bando awuti ko sala awa a telema na parlement wana na ba député nyonso na Congo awawa ba député national oyo a telema bimisa bwanya sagesse intelligence na ye a telema loba te ba chef coutumier wana te batekaka même soki na ba shaniki wana okuta ba bingiangi yande ba oteka mabele wana soki na bangambo apo wana bakangi batol landela ngo yeba chef coutumier ateka mabele awate bo yebisa ngai papa mutu ya bongo hein yebisa ngai mutu ya bongo omoni te keno soki to pesi chance akeli susu akoloba su ya malamu tozalaka batu na vie ndenge nazoloba boye ndenge na telemi boye pema oyo nga naza nango eza ndeko lezerte pema oyo ezate ta mokili nde apesi ngai pema oyo pema oyo nazolobela ezali ya président Faci te ezali tata nzambe mokili mais ntango nalobi keno biso cohésion Tito Golo aza na numéro 234 lelo oyo mwana muwumbu Kimpe Golo atelemi Mayanga Nduna atelemi lelo oyo nzambe bakoko basungi biso ba oya biso bazwi sika bavandi bakodefendre biso te tayo mutu oyo ya libanda ya famille mais atelemi azo défendre bino ki ba chef coutumier batekaka te mais so bakomi misato mine mitano papa crédibilité na biso ekozonga na mboka na biso oyo ezali province na biso eza ville ya Gentini te oyo Gentini awuti bayumbi kuna tu vois oyo ezali province na biso soki mpe lobi nzambe asungi biso tozwi gouverneur na biso muwumbu je pense que kolo lupango nda kombolaka lupango na ye mopaya te mopaya ye mpo as'enrichir na ye bato bakosunga chef de l'état ya solo ezali oyo ya biso likambo nini ozalaka nango na ministre affaires foncières na gouverneur ville de Kisasa eza likambo moko personnel to bowelelaka likambo moko bonanga nayeba na likambo nini parce que olinga ko reconnaître gouverneur ville de Kisasa te olinga ko reconnaître ministre affaires foncières te qu'est-ce qui se passe na kati de ne bata makboma bimisa ngona na ba comprendre est-ce que vraiment nayebi te peut-être ba nomination monsieur Saka ezaki berer totana touro pour net ngai vraiment naza chef de l'état hein na chef de l'état neti nazwi pena ministre Rola Molendo Sakombi ministre affaires foncières ah papa na mbango abeti biso ah tala mbango oyo Molendo abeti biso mbango ya mutema mabe na esika oyo nga na kufa lisu oyo na mona kalisusu te papa nazali victime na lisu oyo na sali ba terrassé na beti plus de 3000 blocs pleins pour na kosunga population na nga ko sala banzela na village natal esika babota koko na ngai Kimpe na pesi mama oyo Asha manda abia bundelanga su na maya zelo mama Asha kei ko teka ngwe pa Molendo na ke ko luka Molendo na kanali ya papa na ngai mo papa Mayo a longola makolo na ya kenda tina abenga Molendo na présence na biso Molendo apesi rendez-vous ya lundi papa Mayo kei akeno komona Molendo Sakombi comme bango na bango ya INC ya Vital Kamerhe akeko komona Molendo a décevoir vie wana alobi ke akoyamba chef coutumier na au moment opportun siko yebisa ngali kamna ozakona Molendo to ye nana moninga te nana yamba ngati kaka quelques lettres moko asalaka mo ba rapport ya bien nazana ba lettres wana mais sikoyo c'est que magui ekotaki na kati bokoyi ko cha na poste wana ministère affaires foncières moto ayebi folio te lokola Molendo abeti biso mbango donc ceux qui le ba konza mboka ba intervenir te to tikali ba malheureux gouverneur ville de Kisasa problème nous en ai nani gouverneur ville de Kisasa ezaka nani Gentini Ngobilambaka na yebaka ye na dering na nokomisa ye kuto papa wana ba sentiment yebisa ngai musique no yeba danse wana écoute zela pardon to sola bien Gentini azali grand frère no respecter na ba respect ya grand frère mais ngana papa na ye na ville oya osana mandanga osana mandate mais soki ya solo ayebaki ko gouverner ville ya Kinshasa aligaka silsa baranker na Jelobinza aza mutu atangi classe atalaka mikanda combien de fois ngana luki na canal na ye na kendo mona ndeko na ye na pigeon pona kutana gouverneur Gentini na sina respect ngana bobolo na bango te ok bango ne ko longwa bisika bazali ba ko luka ngai mais na parvenir ko kendo ko luka Gentini papa bazwinga lokole loko pamba ngaze loko pamba te ngazali mopona mi famille nde pona ngai evandisi ngai collaboration ngai na l'état nde koleka kitoko collaboration avec la l'état nde koleka kitoko bande ko bozolanda biso
ezaki bongo libili mekodi azobimisa oyo eza na motema na ye oyo ye azomona comme chef coutumier aza na besoin ya lisanga ya bamoko développement ya bakolo kisasa yango bomoni aya kosala badéclaration ya koloba bino mpe bato bozolanda biso mboka nyonso eza na bakolo nango mboka nyonso eza na bakolo nango totanga bahistoire totanga bagéographie ya monde mboka nyonso eza na bakolo nango to respecte bandeko oyo lada na biso eloko moko ta eloko moko elekaka na kati ya chani métal bato baoteka na kati ya chaniki wana baza bawumbu te mais commandant ya ville azalaki awa nani Kasongo aleki bachef coutumier na okanga bango papa kombo na otango otanga chef coutumier respect eza te mpo nani respect kozala te na bamfumu chef coutumier lokola bozwi lokola mapapa papa bakanganga na ke prison makala 46 jours mapa ya 2021 soki ezalaki état de droit te ke mama Rose à intervenir ministre de la justice je salue à passant à intervenir ija ya wana na prison ata na dossier nanga mapa 2021 na 2023 botie chef coutumier souci na bango nini bakondane nga mpo badestitue ngai or ke oyo nzambe asangisi moto mokili akoka te kokabola yango na bima na ndenge ya misiki ya furumi bakoko bazalaki kati na ngai sirintu et puis kubake fongola nga bien akemona siko nzo mboka munene prison makala nde na kochango dekametre nde na koteka prison makala ngo bolokola ministre va décider ba longola prison ekende ayer wana totala suwa mekokota susu wana lisusu ba ya koteka biso ba mfumu tozaka na problème na l'état te jamais mfumu akoza na guerre na l'état nde na uti koloba wa vrai l'état na Congo ezali kaka chef de l'état OK vrai l'état na Congo ezali chef de l'état nde kolibili me télévision zali ngonga na lingi osala message mo ya 3 minutes otali caméra yo moko osali message moko et puis bakonzi ya mboka bayeba souci na bino nini bino bakolo kisasa boko senga pona souveraineté na bino continuité à pouvoir na bino oboko senga pour que ça peut et développer mabulu et paille et sécurité et paille tant mususu po di me pesa maraté yango moni kisasa développer te ezo dinda kisasa ko limwa na mai ezalaka boyité eloko la motema chef eloko na koloba bandeko na ngai tokobi ntango maponami tozokenda baélection na oyo nyonso euti kolekela biso moi je pensais que bato wana nde baosala bazalaka éternellement bakosukisaka vie na bango kaka wana mosu akozalaka gouverneur mosu akozalaka ministre affaires foncières mosu akozalaka boye me nzoka mpe esilaka nango après toke susu na maponami mosusu peuple congolais précisément surtout bakinois vraiment toteka mboka te tovote mpo na polo te tovote mpo na lipa te tovote mpo na motu moko te aye kokosa biso mpo so otali biso bien na kati ya Kinshasa wa tolekanaka mpe na barwandais na nzela tu vois bainfiltré baza na biso bazali partout bazali na kati ya basupermarché bazali mpe na kati ya l'armée bazali partout bango nde bayaki awa mpo na kobomaka bato bien na vaneti oyo sodo batindaki akabeta masasi c'est rwandais oyo aza na ndolo wana soki ziola c'est rwandais mais azalaka na kati ya IG kuna tu vois alors maintenant le général Chiwewe général Christian chef d'état-major pour ça nzambe pas pasteur donc nzambe ayebi lelo yo ta lelo yo esiko zali na yebi pe ki bitumba pe zali mingi vraiment bo veiller na za na insécurité makasi pour un rwandais penda bimia yeko beta masasi tina kati ya lopango ya mfumu sans respect tu vois et loko na koloba na population ceux qui te voter malamu et comme biso pe na ba garantie na ba assurance ya vie pour nanga na sengi bandeko ba candidat député to moni belé et comme ya koleka to moni awa na frigoriste moko boye na mutu azala ni naye ba étudiant pe o batanga mususu ba débris ba kono ba cabine or que pesco faut pe bobonga na kiti botika pe ba jeune mususu batangi pe ba classe ba kota ba vanda ba sala ba tambusa na mokonzi ya mboka ba meka ko sala pe ya malamu population pona nini soko tali la ville ya Kinshasa au moins na 20 ans et longa bata 30 ans au robot na 30 ans et longa 50 ans jeune kinois azolia malamu te akola la boye alamuki $20 na poche te yebisanga jeune na konuna te au robot na longi na ye banija baridi donc okomi ko baksa âge pour na nzala pour na mpiaka mais ceux qui te voter malamu social ekoya ko yingela pour même président Fachi azaki na ba makanisi ya malamu vina ba covid yaki et empêchaki mais
ba fleur nga na bwaki ndenga saleli ngai prince na nzela na nga na Sangamamba à relier les deux princes papa au côté pompage bimi Sangamamba ipeng mbala moko na yebité hein projet wana oui même Kabila tikaki projet wana même tango ya yé ceux qui pensent qui mutu malamu te alingaki a bloquer projet mais a financer projet et salami lelo yo ba mitu ke bana ko mona pasi poto sable lelo yo nzela efungwami et la kisike mokolo ko sala manda ya mobimba ki alie pena manga na ya mobimba c'est que ba nyoka pe libumo ba ko tonda donc eloko na ko senga na bino ba kinois mokolo yango ya le 20 tant tozo kende vraiment to voter na sentiment te bon na ba paya wana ba Rwandais ba Ougandais ba changer pe ba kombo bazali awa to moni pe ba mindele pe ba yepe ko postuler pe na mboka na biso mais vraiment nzambe bakoko simba mitema ba congolais bokomona na ba provincial ba mama Denise Ngomba 352 ma petite sœur bonne chance Mayanga Nduna bokende liboso toujours Kimpegolo bokende liboso toujours Kovombala Aigle bokende liboso toujours population nyonso ya ville ya Kinshasa bokende kopona malamu bopona pona sentiment ya lipate ya polote tala motuni nazana likanisi ya malamu motuni nazana souci ya social tozo lingande to voter bateau yo bazana social numéro 40 na bwakelio ba fleur je crois le la kutana kinaye na simba ki na loboko na ngai na simba ki na loboko na ngai na belela ki nzamba koko na ngai lokola ya kota kalikambo na biso nzamba koko na biso ko tika yete ndeko Eliezer Ntambwe abunda bitumba ya mboka oyo Congo et puis ya linga kutuma sécurité ko yele bloka ba corruption te donc un bon monsieur oyo le la cause ministère moko boye boza sûr que ekoleka kitoko population na biso bozala eloko moko mais nazo beta c'était na maya zelo mama Asha moi si abonga bongo te na pesi yo na tindi yo esika yo ke koteka ngo epa ya molendo sakombi bokoti mindele na ba tracteur alors eloko nga na ko senga président béton 90% déjà tout ça nango tokende bandeko nanga boyoki ndenge ye moko libili me code ya uti koloba akosenga na ba congolais ba moko te ba mutu ko voter mais il faut koyeba ke mwasi abonga na moyibite abonga pona lokuta te merci liseseka na pesi yango wana mwasi abonga na moyibite abonga pona lokuta te ndeko na biso libili me code ya yaki awa comme chef coutumier aye ko talisa biso makambo oyo ezoleka na vie de Kisasa ndenge nini bakozoba bango bazorouler bango ba chef coutumier alingi bamona clair ministère affaires foncières na ville province de Kisasa mutu ako gérer Kisasa ako gérer yango contre ba chef coutumier ne ayaki aye ko tomola mongongo soki bokoyoka ye soki bolobi makambo lobi akosi plateau na ngezali awa ye pe azaka ne prêt en débat contradictoire yo telemi mopanzi ba telemi wana yo bimisi ba pièce il va bimisi ba contre pièce c'est ça l'émission mais droit de réponse ezali olobi makambo ndeko lebili malobi na sepel nango te ataka kombo nanga oyawa tokoyamba yo tokotuna ka mituna oya lobi awa nde tokosola na yo bongo nde ezalaka espace oyo congolais nyonso akolanda biso alobi kazala makanisa kopesa yaka tozala gombe awa référence ya ifasik colonel bien numéro 1 yaka toso la masolo ba yimboka masolo ya ba congolais nako bakisa boye omone mission na sali lelo omone mission na ko sala wana tango na sala mission colonel Ndala omone pasteur azape na ndekone magistrat donc bazana ba biloko na basalaka soki bosana tembe na kitsabino na mabele na ngai bokende ko mona ba biloko oyo ya zo sala na mboka na ngai quelque part kuna azwa mabele koto yo azwa mabele koto yo azwa OK ça na loi oyo petit soda kota baka mabele te mais ba soda wana bazo salela yango te bazana ba biloko abiki soka sali boye ezana mo kontina banga ko benga ko intervenir ba ko tika ye ba ko sala bo or que justice militaire est toujours tout droit je pense que dans un espoir tokosamba toujours mais ce qui na sala qui appelle na chef d'état-major le général Christian Chiwewe pour général Christian Chiwewe na yebite boko corrompre na nini o nazoloba ce qui ezali faux vraiment nazali inquiété naza na insécurité totale ndenge na leki awawa
kozonga na nga suba kotindela nga suba Rwanda mususu baya suko poudrier nga lokola bunagana oleke tan wana baya kowelaka mabele bato bakende kobundana nokuna na ba étranger bazobundisa bandeko na biso bazokufa makili ezotanga kuna na ba este mais bazoya kowela kaka mabele la ville ya Kinshasa mpo bayebi ke mabele ya Kinshasa eza minéré ya Jelo Binza. Donc je pense que na suki wana na sengi sécurité na ngai na bino presse émission oyo service na biso ya renseignement ya ville ya Kinshasa vraiment so bolandi émission oyo naza ko dénoncer mabe oyo eza ko salama baza ko kachele bino misu bozo ko yeba misu bozo ko yeba te nazali victime ya Bondo Boris azwaki bal que na niveau bakata ye lokolo na genou lokola mwana mais ezo coûter biso trop. Faudrait que colonel Ndala azwa charge ya makambo na ye wana oyo ya nyama na ye amonaki ba ko boma. Donc soda wana azana ndolo to landela wana ndolo Dio laza kuna ye moko lobaki no auditorat général ngam na betaki masasi batuni e pona nini abila ngana boma ye donc nyama na ye et puis botala identité ya Dio lango azamutu ya awate. Okay. Tu vois donc merci na sengi sécurité na chef d'état major ba service na biso ya renseignement comme ba demi-ap ba aner ba service nyoso vraiment bo veiller na mboka bato bozo pekisa makamabele bazo kotaka makamabele mabele ngana ko peso yango na ndenge ya respect nyoso konzi balia kanyama ko pola. Chef émission esili po na mukolo ya lelo bandeko na ngai ndenge tolobaka misa esili po na mukolo malelo nde tokutani mukolo malobi tika te kimi ya kolonzambe eyingila na maboti na bino